nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo na mipesi mobimba na yo kamata motema nanga notopona yo katenakana na mabe nangoluna kamata motema nanga notopona yo katenakana na mabe nangoluna Kodala etokonayo nani kodala tego tokano nayo ekukamata kamata motemana Nous allons nous lever pour lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 16. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et il juge les sentiments et les pensées du cœur.
Nulle créature n'est cachée devant lui, eloko moko te ebombami liboso na liloba mais tout est là nu mpe nyonso ezali obe polele et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. mpe polele likolo na oyo biso tokozongisela makambo nyonso. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, na ntina na yango lokola tozali na nganga-nzambe monene oyo amataki ntina likolo, Jésus, le Fils de Dieu, yesu kristo mwana na nzambe, demeurons fermes dans la foi que nous professons. tokoka kotelema sikisiki na kondima oyo tozali kotatola. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses, mpo nete tozali na oyo solo nganga-nzambe monene oyo azali kotalela bolembo na biso. au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, nde ye amekamaki na makambo nyonso sans commettre de péché. mpe asalaki mbeba ata moko te. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, tokoka kopusana vraiment na kondima nyonso na kiti na mesa na ngolu afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce na ntina ete tokoka kozwa mawa na ye mpe akoka koyekela biso apesa biso ngolu pour être secourus dans nos besoins. mpe biso tokoka kozala sekuri na baposa na biso nyonso. Nous allons encore continuer dans le même livre d'Hébreux, tokobaka na mokanda ebelo moko wana chapitre 5, wana na kotalaka chapitre 5 verset 5 jusqu'à 10. na verset 5 ti na 10. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devoir souverain, mpe nkolo ye alukaki te akoka kotombwama vraimen makasi lokola nganga-nzambe, mais il tient de celui qui lui a dit, kasi ye azwi yango na oyo ye alobaki na ye: tu es mon fils, yo ozali mwana na ngai, je t'ai engendré aujourd'hui. ngai naboti yo lelo. Comme il dit encore ailleurs, mpe lokola ekomami liso mosika ete tu es sacrificateur pour toujours, yo ozali nganga-nzambe mpo na mikolo nyonso selon l'ordre de Melchizedek. selon kolandana na melchisedeke. Celui qui, ezali ye nde dans les jours de sa chair, wana ye azali kati na nzoto, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver de la mort, ye atelemaki mpe na kolela mingi na koganga et kolela liboso ya oyo akokaki kobikisa ye kati na kufa, ayant été exaucé à cause de sa pitié, a appris mpe ye bayipesaki ye elano na ntina ya botamboli malamu, mpe ye ayekolaki bien qu'il fût fils, ata ye azalaki mwana, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, amikitisaki ti komona pasi, et qui, après avoir été élevé à la perfection, mpe nsima na ye kotombwana kuna na baoyo na bunzambe, est devenu pour vous ceux qui lui obéissent mpe mpo na bino oyo nyonso bozali kotosa ye, l'auteur d'un salut éternel. ye epai nyeni bino bozwi ngolu na seko. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, nzambe nde atelemisi ye nganga-nzambe monene kotalaka kolanda na melchisedeke. On peut toujours rester debout pour un moment de prière. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu puissant, créateur du ciel et de la toi qui nous as terre, rassemblés en ce lieu, ta parole est précieuse de nous assister encore, et avons mis toute notre confiance. d'exaucer nos prières. Tu nous as révélé ton nom, tes promesses. Merci pour cette grâce. Ô Seigneur notre Dieu, nous sommes venus en toi par la foi à la prédication de la parole de Dieu. Tu as prié pour tous ceux qui croiront en toi par tes envoyés. Et nous croyons appartenir à ce nombre. Louange et gloire te soient apportées. Toi, le seul vrai Dieu, que nous avons connu par révélation en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme te prions dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Totangi na Hébreux chapitre 4, verset 12 à 16.
et na Hébreux 5, 5 à 10. Ezali liloba munene pe kitoko kolakisa biso ete nkolo na biso ye nde azali souverain sacrificateur, azali nganga nzambe munene. Amen. Amen. Alobi ete azali na ordre ya Melchisedek. Soki totangi na Ancien Testament balakisi biso ete Melchisedek ye azalaki na généalogie te, azalaki ni père, azalaki na tata te, azalaki na mwana te, azalaki na mama te, ye azalaki mokonzi likolo na bakonzi. Amen. Le roi des rois. Ye azalaki seigneur na baseigneur. Kwa na Hébreux 7, 1 à 3, Bible dit car Melchisedek, roi de Salem, sortit à la rencontre d'Abraham. Ye azalaki mokonzi na Salem. Voilà déjà na tangu na Ancien Testament, ye azalaki mokonzi. Et na Nouveau Testament, ye abongwani te. Amen. Amen. Le Melchisedek de l'Ancien Testament, le sacrificateur oyo ya tangu na kala, ye nde azali même nganga nzambe ayaki na nzoto. Amen. Tobengi ye kombo Yesu Kristo, Yashua. Kolo na biso, ye nde azali sauveur. Tokozwa Hébreux chapitre 7, la verset 1 à 3. On va approfondir pensée na biso. Tokobanda même na verset ya liboso. En effet, c'est Melchisedek, roi de Salem. Sembo ezali ete Melchisedek oyo azalaki mokonzi na Salem, sacrificateur de Dieu très haut, nganga nzambe oyo aleki likolo, qui alla au devant d'Abraham. Pe ye akendaki liboso na Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Pe tangu awutaki etumba pe ye alongwaki. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Pe Abraham apesaki ye moko na zomi nyonso, qui est d'abord roi de justice. Le ete ye azalaki solo mokonzi na oyenge béni d'après la signification de son nom, wana etalelaki kombo na ye. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Oyo nyonso ba tribu oyo ezali kopesama na nkolo na biso Yesu Kristo. C'est Melchisedek, ye nde Yesu Kristo. Amen. Ye nde ayaki na nzoto atanke nganga nzambe mpona akoka kokufa mpona yo, akoka kokufa mpona ngai. Biblia etatoli biso ete banganga nzambe bazalaki kokota seulement une fois l'an dans le lieu très saint, na esika oyo eleki bule mpona komema masumu na bato, kopresente yango comme offrande. Na ntango wana bango bazalaki koya na makila na banyama mpe bazalaki kopesa yango mbeka, nzambe azalaki kopesa bolimbisi. Mais ye oyo ayaki na nzoto, le souverain sacrificateur Yesu Christ, Bible elobi ete aye non na makila oyo ya banyama. Amen. Amen. Lui s'est livré lui-même, amipesi ye moko. Vois Jean-Baptiste alobaki ete voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tala mwana na mpate oyo azali kolongola masumu na mokili. Aye apesi makila na ye, asopaki alaki makila ya nzambe na bomoi, le Dieu vivant, le véritable Dieu. Amen. Mpona lisiku na yo pe liseko na ngai. Et Bible elobi ete ye moko abaki ete voilà le sang d'alliance. Tala oyo makila ya koyokana. Kwa biso toali bana ya koyokana na tangu na Nouveau Testament. O ba yokani na nzambe. Bible ete Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même. Nzambe azalaki kati na Kristo kokoka kozongisa mutu koyokana. Mutu azonga so en communion na nzambe. Pe ya akufaki asekwi. Bible ete il est monté dans les lieux très hauts. Amataki na bisika eleki bule. Non avec le sang de bouc et de chèvre. Ezalaki tete na ba oyo makila na banyama, mais ezalaki na makila na yemei. Amen. Amen. Son propre sang, makila na ye moko, nde amataki na yango kuna.
Et la Bible dit, faisait une expiation éternelle. Ye metaki maskila wana amataki nango tie na etumbelu pe adepozaki yango liboso na etumbelu na tina ete biso yo tokoka kosikola mapuna seko na seko. Amen. C'est-à-dire que pour nous ezali mutakoki kotangela yo sumbe bati. Amen. Pone teza moko ya futaki. Pri o ezali makila na ye Zambe na bomoi. Oh, la Bible déclare que la vie est dans le sang. Amen. Amen. Na kacha makila bomoi ezali, c'est-à-dire pesa ki bomoi na yo pone tengai na yo tokoka kobika. E nganga Nzambe munene wana babete ye azali mukonzi na bakonzi. Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Babete, il est le roi de paix. Yende Nzambe ona kimia. Amen. Amen. Wazali kopesa kimia. Ezali ye Yahweh. Ye Yesu Christ. Et Golo Nzamba pesi biso. Babete babete celui qui n'a pas le fils. Yazali kozana bomo ina seko. Ye akomaki susu mwana. Babengi mwana na Nzambe. Semblable au fils de Dieu. Na tinete ngai na yo tokoka kobenga mabana na Nzambe. C'est pour ça que nous avons dit que nous avons dit Amen. C'est-à-dire le Fils de Dieu et les filles de Dieu. Et ils vont vivre éternellement avec lui. Voilà grâce à nous avons Jésus Christ. Mais ce qui est au côté de l'information générale, nous allons toujours kotala makambo ezali koleka na Ukraine pe mingi ezali kopesa pasi. La Bible lobi pona biso oyo bato oyo toyambi Nzambe oyo toyambi liloba toki kozala na ta na likanisi ya mabe te katikati na biso. Amen. Amen. Toyebi bitumba oyo bandeko na biso bazonyokwa mapuna. Et où tu es dans la politique. Et la Bible l'exhibition était ce monde est dirigé par le diable. Amen. Nous avons un ennemi commun qui est le diable. Amen. Satan. Yende azo créé makambo nyoso tozali komona. Boni batu misusu bakoza na ene na ba ndeko na biso ba risque. Ndenge nini bitumbe boye koyi kosalama bandeko na biso ba soda anje ndeko tokendaki na kanseta biso tonepe kote ya kuna tomonaki nde bandeko na biso bayambaki biso. Amen. Babimisi na bafanfare mpona tokumisa nango Nzambe. Me bango baza bato oyo bazali bato baza na bitu bref so balobi na ye kaka simba munduki abaluki. Amen. Amen. C'est-à-dire que ya kolanda oyo bazali koyebisa ye. Ce qui peut-être yoza na ndeko moko azali soda azali kobundisa bato batango yo yebi bito bete tina yo okwa kokangela ye kanda ezate parce que pona biso toyebi te source ya mal nyonso to euti wapi anto te yaki yango awa ete oyo moto azali komata punda aza kochange bacouleur ndenge na ndenge ti ntango akoya kolata mena couleur ya makila problème na ye ezali ete akoka koboma kaka a encourager ba guerre, a encourager ba bruit de guerre. Donc tu vois qu'on a un attaque moukete contre bandeko na biso baris. Ce sont nos frères. Amen. Amen. Bible lobi na biso ete biso nyonso tout to wuti na tata moko. Na Actes chapitre 17 na verset 26. Il a aussi fait que tous les humains viennent d'un seul patriarche. Amen. Biso nyonso touti na koko moko. Omoni ba couleur ya po yo ba langue tout ça, ezali au fur et à mesure mutazali ko se développer, azali ko pusana, azali ko sala ba kovanda ba milliers ya ndenge na ndenge des changements ezali. Mais biso nyonso otanga na Actes chapitre 17 verset 26
Il a fait en sorte que tout le peuple, yasalaki na lolenge ete mabota nyonso issu d'un seul homme, bango bakoka kouta na motu moko, habite sur toute la surface de la terre. bango bakoka kobika na mokili mobimba na se. Il a déterminé la durée des temps et des limites. Ye akokaki kosala ete eloko na eloko eza na ntango nango, Dans leur lieu d'habitation. e mpe atiaki bandelo epai nini bakoki kovanda. Amen. Amen. Il a fait de demain. Amen. Ye nde atia balimite nzambe. Amen. Biso nyonso tu touti na patriarche moko babi koko moko, ye nde Adam. Koko baza kosala bazoloba na biso Adam. E mabe oyo koko oyo asalaki le premier Adam esalaki ete biso nyonso tu tokwea na mbeba. Amen. C'est-à-dire que okoki kozala na haine te na ndeko na yo, au fond biso nyonso toza na source moko omonaka na mokili oyo. E biblia etatoli ete ye nde mpe alimite les bornes. Amen. C'est-à-dire lupango na yo esuki telle place, mboka na bino esuki telle place. Biko ete nzambe nde adeterminaka. Amen. C'est-à-dire bitumbu ezali koleka na mboka na Ukraine, tokoki kozala na haine ata moke te soki peut-être yo oza na ndeko azali na Ukraine, oloba ete barise nakangeli bango kanda, naloba ete barise nakoyini bango libela na libela te. Ezali loba na nzambe ezali kokokisama. Amen. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Moyen kochanger yango ezali te. Ye nde alobaki yango fo ekokisama. Mais etombe ke koyi mpe kozala na mboka na biso oyo, ekoyi mpe kozala ye etombe eza na Russie. Donc bandeko na biso barise, ce sont nos frères. Toza bafrère na biso baza kuna. Ndeko na biso frère Frank Park ndai koteya kuna, abi kutu ntango ateyaki bato bayambaki mingi ezalaki bamilitaire, baofficier militaire. Amen. Abi te ntango nazoteya nakokaki kondima te, babandi kolela, babandi kobondela na baptisé. Nous avons des frères là-bas. Mais ntango lilobo ezali kokokisama, mutu mosusu akoki kozala na haine. Oyebi lelo neti bandeko na biso baarabe baza na haine makasi vis-à-vis na bana Israël. Amen. Amen. Baza na haine. Mais soki otali bana Israël baza banango na problème te. Nzambe alobaki ete ngai natie balimite. Amen. Natie limite awa napesi borne na mutu na mutu azwi mabele wana alobi ete napesi bino yango. Soki yo ozala kovanda mabele wana, me kolo mabele alobi ete napesi yango banda libota oyo. Pe chaque fois bango nakobengana bango, soki bazongeli ngai nakozongisa yango na mabele wana. Amen. E soki ekutani ete yo oza na mabele wana yo otongaki, bato mutu ato wana baye balobi ete o mabele na biso yo otika, epa makambo nde ekomaka yango wana. Mutu atie nzoto abosani ete aza kobunda na Nzambe. Et chaque fois ezala baégyptien, ezala basesi bakendaki kobunda na ekolo wana, Dieu intervenait. E bazala komona bango ete baza bato moko oyo baza bacriminel. Ndeko na biso ake koteya kuna na mboka na Damas na Egypte, ayebaki makambo, ayebi ete bato oyo bavandi baza na assemblée, c'était des arabes, mais babongoli mutema. Ntango bando olakisa bango ete abete Nzambe aza na bapromese na ye, ye nde alobaki ete liboto ya Israele ekozonga na mabele nango. Ai, ekomaki problème. Ntango bayoki ye lite esili, moko na moko abimi ake na ndako, batiki ye mo. Abi nanu namona bayaki koyambanga malamu, mais ntango kaka nalobi ete natangi promese mpo na Israele, babi okokaki kotanga wana te. Bato wana babotoli biso mabele. Mais abi mabele wana eza ya Nzambe. Nzambe nde apesi bango. Na Deutéronome 30 na verset 4, Biblia elobi ete toutes les fois ntango nyonso ngai nakopanza bino parce que boboyi koyoka, mpe bokozongela ngai nakozongisa bino na mboka ya batata na bino. Oyi kotanga yango na Deutéronome chapitre 30 na verset 4.
Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, ceux qui n'ont pas bino musika, beaucoup comme bateau et beaucoup comme dans exil, ton Dieu te rassemblera de là. Pe Nzambe na yo akozongisa bino esika moko. Et c'est là qu'il ira te chercher. Pe pa iwana bengani bino ndao kende koluka bino. Amen. Éternel ton Dieu te ramènera dans les pays que possédaient tes pères. Alléluia. Amen. Nzambe ye moko bete. Tango bino bokuboya kotosanga ngai na kobengana bino na mabele wana. Mais soki bozongeli nga boluki nga epai bokozala ngai moko na kokende kozwa bino nazongisi bino na mabele ya bakoko ya batata na bino. Yango omoni ete tango Nzambe azongisi bango depuis 1948 ekomi nation, mais tango bazongi bakuti bato baza deja na mabele wana. Mais Nzambe alobi ete eza mabele ya bato na ngai. Amen. C'est un peuple que Dieu a aimé, Dieu a choisi. Okosalela bango motema mabe te. Mais quand le problème est ya kondima, babi na ndeko na biso tokoki kondima nyonso, mais bato wana te. Ndeko abi, mais ceux qui bondimi bango te, vous manquez le respect vis-à-vis de la parole. Amen. Ndeko koloba na bino eloko mosusu te mpo na ezali bilaka na Nzambe. Eza na makasi na bango te, bino soki bokobundisa bango bokobundisa Nzambe. Et dans le sens que ba oyo ya Nzambe, bana ya Nzambe pire bakoki kozala na haine te vis-à-vis na bana Israël. Amen. Soko yebi liloba oyebi ete eza liloba na Nzambe nde ezali kokokisama. Même biso lelo toyei kozala na haine te vis-à-vis na barise. Ata oza na famille oyo bakendaki Ukraine kuna boye na boye moko akufi oyo bandoyi na barise te. C'est un esprit mauvais nde eza kosala yango. Il y a des guerres et de ceci, de cela. Seigneur alobi ete nous ne pouvons pas développer la haine. Tokoki koyina mutu te. Na chemin oyo Yesu Kristo asopaki makila, Bible ete na nzela na makila na ye, nous tous nous sommes justifiés. Amen. C'est-à-dire nanu kutu osala mabe te. Ka frère Benjamin ndenge azawa bokokende bokovanda, c'est notre frère. Mitango koyinda babi na Yesu amunduki kena de bonheur bengana batu nyonso. Amen. Il doit s'exécuter. Amen. Parce que c'est un service commandé. Amen. Amen. Azui ordre. Soki azwi ordre mabe, makambo wana nyonso tu oyo nyonso nde ozomona ekozongelela baeuropéen. Eza eloko mosusu te, c'est eux. Même baaméricain bayebisa bango soki bozokontinue kopusa ota na bino tie pembeni na motu wana bitumba ekobima. Mais bango balingi bitumba ebima. Parce que nsima na bango bazali na molimo oyo eza kokonduire un esprit oyo elingi guerre, elingi bitumba bayokaka babruit de guerre. Alati kotambola na punda oyo azali na makila. Donc katikati na biso na nzela na Yesu Kristo, nous ne pouvons pas avoir la haine, mais nous devons croire aux promesses. Amen. Nzambe aponi libota wana na Israël, alobi ete j'ai choisi Israël. C'est Nzambe nde a choisir bango. Mais lokola aponaki bango, atiki pe biso te, biso en tant qu'épouse de la nation, Dieu aussi nous a choisi. Amen. Biso kuta choisir biso lokola mwasi na libala. C'est-à-dire que oyo abimi bana nzoto na ye. Bongo soki bazali koyekola bato wana kanda, diable aza kosatake na bango, mais ntango biso tozala manifester, ça sera pire. Parce que nous sommes l'épouse. Oyo bakolala na ye ndako moko, bakolamuka na ye ndako moko, à tout moment bazani ensemble. Mais wana ezali libota, c'est comme la famille qui l'a choisi. Mais ton épouse est avec toi à tout moment. Lokola Eve abimaki na côte ya Adam, il fallait que Yesu Kristo akufa bafungola côte na ye, mwasi na libala abima. Amen. C'est pourquoi nous sommes prédestinés. Et dans ce chemin-là, il faut y avoir un souverain sacrificateur. Nzambe na biso alobi ete ene ekoki kozala te katikati na biso. Mais tozotalela bilaka na Nzambe. Quand on dit qu'une promesse doit s'accomplir, olinga te, il faut ekokisama.
so nzambe aprédire eloko moko ndenge tolobaki ete pour le moment tozotalela mboka ya Los Angeles te avant tokende ekokota na mai parce que oyo etali bitumba na babruit de bitumba bible elobi ete un moment donné bakoloba paix et sûreté amen ntango bakoloba ete kimia ekoti na mokili alors une ruine soudaine c'est-à-dire pasi moko nde ekoya amen sikoyo nanu te gero ya Ukraine ekosila bakoyokana bitumba oyo nyonso te ezali kuna na Israel bakoyokana tubebete ase momala nde okomona Russie atake ntango bango baza kosatandre na eloko moko te me makambo wana ekoki kokoma te biso tozali awa te bible elobi ete le Seigneur va nous prendre tokomona yango apartir ya likolo babombe eza kaka bokomona te bakobwaka kaka euti mai tusa non bible elobi ete na Bias 1:4 oyo nyonso botie likolo na likolo kuna nde balobi ete totambolaka mutu moko ndenge aza na mokili aza na 80 kilo de bombe na nzoto na ye oyo baaméricain batinda oyo bachinois batinda oyo barusse batinda donc biloko wana to babi ete yo omeka mosala no kobwaka soi na likolo soi wana efo ezonga yo moto otiaka babombe na yo likolo fo babombe wana ezonga tokomona kaka baoyo ya pamba me baarmema babenga yango la guerre du ciel etango ekobanda ekozala nde likambo bilobi ete nzambe biso deja akolongola biso kobanda kotala yango apartir ya likolo tala ndenge mokili yango ezokomi ekosalema te ya biso tozali awa mais il faut kimia eya nsima makambo oyo bakokotisa kimia bakoyokana ekomema bango bakende ti koyokana kosinye baaccord maintenant so bolingi tovanda kimia meme na Israel kuna bakosinye baaccord pesa biso mwa ndamba mabele biso mpe totikela bino botonga temple na bino mpe boye na boye bipe mpe te ntango bakosinye wana eza lokola bato ya Titanic mutu moko andimaki te se moma wana nde ekodinda ntango babimisi bamusicien bazali kobeta nzenze babandi kobina ase moma ola nzambe aconfondre Titanic eke kotutana na Israel ale bango nyonso tu badinda alleluya kaka mwasi moko kaidabaki atikala kopesa témoignage abi te ezalaki bariche tozali kosatandre te bato ya ndenge wana basali baetidi ndenge nyonso tekoki kodinda te ntango tokomi kati na fete tozali kobina tozali kolia ase momalaki bato ebandi kodinda amen quand le monde dira paix et sûreté kimia ekoti tuo bazosala kimia ekokoti me ntango bakosala nde babandi mena kosepela tolongi ya lena kimia ekoti ase momala motu moko akofina bango nyonso ekozala déclenché makambo ekomi bia bosali boye koto ebebi koto mpe tobebisali mokili ezongi mena na mobulu nzambe asi alongoli bana na ye sur ce chemin de la grâce tomonaka ete nzela oyo nzambe nde moto afisire yango ntango na Egypte asalaki nzela ayebisi Pharaon ayebisi Moïse zwa bana Israel bokende botambola ntango bakomi liboso ya mai monene babandi koganga te loba ntango alobaki nzela efungwamaki bakoti na mai wana koto mir ezalaki nzela oyo nzambe asalaki eza mpo na bana na ye me ntango Farao ayokota na nzela wana ezalaki liwa Farao na armene mobimba badindaki amen et biso mpe lokola nous sommes les enfants de la promesse parce que na nzela wana eza na elaka oyo nzambe apesi biso naza komema bino na mboka na elaka kuna bapromese nde ezali soki nzambe apesi promese ndenge alobaki ntango komona figier ebandi su kobota makasa oyebi ete periode na bino na mabota ekomi pembeni amen pour les nations nzambe aza na ntango na ye il faut koloba yango ye nde alobaki ete Israel il faut ezonga na mabele na bango ntango ekozonga bino na libota ekomi mena ntango na bino ntango Yesu alai na se oyo ayebisi bayekoli na ye alobi bokende koteya kaka epai ya
brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas vers les nations. Amen. Parce que tant qu'on a ne koka quitté. Nzambe aza kosala eloko na tangu na yango na ye. Tangu ya mabota tangu ekokaki atindi mena Paul. Abete je t'envoie vers les nations. Amen. Pour être yo okoka mena ko kende ofungola bango mayele. Et nous devons avoir confiance seulement à ce Dieu-là. Autrement, c'est lui le souverain sacrificateur. Yenda yagi na nzoto, yenda sopaki makila na ye, pone tengai na yo toko nini toko kakobiki sama. Na 2 Chroniques chapitre 15, na verset 7. Il faut totanga makomi parce que yango nde ezali kibasima na biso. Quant à vous, oyo etali bino soyez forts. bozala na makasi, Ne baissez pas les bras. bokitisa maboko na bino te. Car il y aura un salaire pour chaque. Amen. Mpona lifuti ezali na makambo nyonso bozali kosala. Amen. 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 Il y aura un salaire. Dekokosuka ata wana. C'est-à-dire nyonso oyo tozali kosala koyembela Yesu Kristo, yo moto oza kosala kamera, yo moto ozali kotangela ye, yo moto ozali kobeta ye maboko, Bible elobi ete il y aura un salaire. Bino bozala fort. Un salaire ya Nzambe elobi nini na Joël chapitre 2 à partir ya verset 23 et 28 abete je vais restaurer na kozongisela bino baye nyonso oyo biloko nyonso oyo bino bobungisaki. Amen. Tout ce que vous avez perdu, je vais vous restituer cela. Parce que nzela oyo tokota eza nzela ya bapromese. Bokota na nzela nakomema bino na mboka na elaka. Ntango ekomaki mpe na mpona kokota na mboka ya elaka, Bible elobi ete balevite Nzambe ayebisaki bango ete bozwa arche. Na kati ya arche wana ezalaki na liloba. Balevite bazwa yango bakotisa makolo na bango na mai. Ntango bakotisaki makolo na mai, nzela ekofungwama. Jourdain efungwamaki. Bana na Nzambe babandi koleka mpona kokota na mboka na elaka. Amen. Kozwa bapromese. Tomonaki ete bapromese ezali ebele, tokobota baflue ebele. Polo nde alobaki te si vous dites à cette montagne. Amen. Parce que ndeko na biso Branham amoni yako babengi le troisième poule. Troisième poule amoni Nzambe azosala makambo minene katikati na bana na ye. Abi te kozala te ke non nakenda mangengenge nakende kogene nabondela te. Moto ayebo yazana na likolo ezali te boyebisi ete likolo bota. Amen. Likolo mosusu eboti. Ndenge Jésus azalaki prendre ton lit, marche. Zwa ndetu na yo telema kende kotambola. Ekozala ntango na koloba Nzambe akokokisa liloba na ye. Si vous dites to ezali ngai te me biso nyonso lingomba soki tokoloba Nzambe akokokisa yango. Omoni ete ye moma donné bazalaki na bwato na bayekoli na ye babete tempete ekomaki makasi, mai ekomaki koningisa bango. Yesu Kristo azalaki kolala ntango balamusi ye. Bible elobi ete il a parlé seulement. Amen. Alobelaki seulement la mer, alobelaki tempete mpe mai monene ekoma ezwaki kimia mpe tempete ezwaki kimia. Et ce ministère de la parole parlée, c'est une promesse. Parce que lingomba na Nzambe kwete ya ba promesse na Nzambe. Ponete tangu yango ekokokisama, oyebete toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Na tangu ya Laodicea lobete je suis l'amen. Amen. Nazali o na suka. C'est-à-dire nyonso efo ekokisama. Tomonaki ete kati na lingomba ba ministère ifo ezonga. Les 5 ministères, na acte 13, Bible elobi ete baprophète bazalaki, baenseignant bazalaki, mais qui travaillaient en harmonie na église locale.
tous les 5 ministères, ezate ke yo oza pasteur oza kuna, apôtre aza kuna, o kuna mususu azali boye. Non, ils étaient tous ensemble. Amen. Tous les 5 ministères ezalaki ensemble dans l'église locale. Et puis Dieu a fait la promesse. Il y aura un salaire. Lifuta moko ezali pona bino. Kaka na mukanda ya chronique epai tozali wana. Tokotanga na 2 Chroniques chapitre 14 na verset 10. Bible Bible Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit wana Asa abondelaki Yahweh kolo na epa lobaki. L'Éternel toi seul peut venir en aide aux faibles. Yo ndoko ekoya kosalisa bato bazali balembi comme au fort atabo bazali makasi. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Tikete yo ya kosalisa biso yo Yahweh nzambe na biso. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Pone tozali epai na yo nde biso totie makasi na biso, confiance na biso. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Pe biso toye na kombo na yo na baye nyonso tu bazali kotelemela biso. Éternel Dieu notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Abete kolo yondo zali nzambe. Nzambe na biso. Ezala bana Israël tant bazalaki. Ndike tozi bango. Po ezaki libondeli na bango. Multitude ligue arabe nyonso oyo oyiki 40 nations yo esangani mpona babundisa bato wana. Mais bango baza na confiance na nzambe na bango. Alléluia. Ils ont confiance. C'est à toi que nous avons confiance. Donc voilà Abraham avait confiance au Dieu du ciel. Abraham atalaki nzoto na ye. Réellement ntango atali name na mwasi na ye. Mais bamona ete bakomi mikolo. Mais la Bible dit Abraham avait confiance au Seigneur. Amen. Abraham avait la confiance à celui qui a donné la promesse. Pour le dire, oh, il a fait elaka akokokisa yango. Atalaki nzoto na ye ezalaki nzete nabaki ete ngai nakozwa mwana. Et même Sarah, il a crié à celui qui a donné la promesse. Même biso lingomba, il faut tout dans la confiance. Au moins ete awawa libota na nzambe elobi ete kolo soki bakoatake biso yoza confiance na biso ezepai na ye. Mais biso sikoyo tokotali na bapromese na nzambe biso kutu toyambi liloba toza nanu kutu na mwa makasi. Soki otali bandeko na biso bayambi liloba depuis. Tala ndeko na biso frère Franck akomi na 90 ans. Mais nzambe asalaki elelaka. Amen. Bato baza kotala me ndenge nini kotala nzoto na yo te. Soki ozali na elaka na nzambe libe ete nzambe akokokisa elaka wana. Amen. Tomoni histoire ya Jonas, soki otangi mokanda ya Jonas okomona qu'est-ce qui s'est passé na Jonas. Jonas azalaki oyo nzambe atindaki. Ye kuta moment donné akimi na ye. Abi na kokokisa mokano te na kokoka na ngai ta kimi. Nzambe mpona koprouve ete abwaki ye akoti te na kati na mbisi. Amen. Bokutanga yango na Jonas chapitre 3. Bokutanga yango bokomona. Bible tangu ye akomi na kati na mbisi, na kati na libumu na mbisi, mena bandi kobelela bilaka ya nzambe. alobi ete ngai naza mutu na elaka. Amen. J'ai la promesse oyo nzambe apesaki ngai nakokende na mboka Ninive kokende koteya. Ata nakimaki me nkolo tala nakomi mena epai oyo courant ezali te, eloko eza te, na molili pum. Nzambe ekanisa elaka na yo. Alléluia. Nzambe ekanisa elaka na yo. C'est-à-dire, il faut bâtir dans Nzambe, bâtir vanda, il faut dans Nzambe, bâtir les promesses. Dilaka.
ebilaka nde ekokokisama na bomoi na yo na bomoi na ngai. Et ota marqué mbisi wana melaki Jonas ake kobwaka ye mpe Jonas akontinaki misala na ye. Oyo nzela oyo tozali kotambola na yango epai ne Yesu atie makila na ye. Nous sommes justifiés. C'est un chemin de promesses. Et la Bible dit aucun élu ne se perdra. Oyebi na nzela na biso oyo eza na oba bengi les livres de vie et les livres de vie de l'agneau. Amen. Tokati etangi na mukanda na Nzambe omoni te babuku eza mibale. Na livre de vie de l'agneau soki komba no ekomami kuna eza ekomami na se ya makila na Yesu Kristo. Mutu akoki koefase yango azali te. Sadi yo ozali moponami. Olinga te. Ota marke Nzambe akobenga yo. Ota marke yo kokomisa mokano na ye. Mais eza na livre mosusu soko otangi na Apocalypse chapitre 13 totanga nanu mpona totanga makomi. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Pe mabota nyonso na mokili bakosala nini bakokumisa ye. Tous ceux dont les noms n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ba oyo nyonso kombo na bango ekomami te na kati na buku ya mwana na mpate. Amen. Amen. C'est-à-dire ils ont les livres de vie et les livres de vie de l'agneau. Awa balobi te baye nyonso. So Nzambe ayebaki yo te. Okotambola na nzela na Nzambe te. Amen. Amen. Soki Nzambe azongisa na nzela oyo esadi ayebaki yo. Me ba oyo nyonso ye ayebaki te, Bible elobi na biso ete bango bakoadore la bête. Bakosepela na oyo makambo Satan azali kosala. Parce que Bible veut dire Dieu a fait tout pour un but, même le méchant pour les jours de malheur. Maintenant dans Apocalypse chapitre 20, dans le verset 11, J'ai vu alors un grand trône blanc et celui qui était assis. mpe namonaki batie bokonzi moko monene mpe motu moko avandi wana La terre et les cieux s'enfuient loin de lui. mpe lola na mabele ekimi mosika na ye Et le pouvoir pris de glace est mpe esika mpo na ye ezalaki lisusu te. J'ai vu les morts, namoni bato oyo bakufa les grands et les petits, oyo ya minene mpe ya mike debout devant les trônes. mpe bango batelemi na kiti oyo na ngolu. Les livres furent ouverts, mikanda efungwamaki un autre livre fut aussi ouvert, mpe mokanda mosusu efungwamaki le livre des vies. mpe yango babengi yango ete buku na bomoi. Amen. Amen. C'est-à-dire les livres de vie bato nyonso bandimeli Yesu Kristo comme kolo mpe mobikisi na bango bazali mais bakontinue te na révélation. Amen. Alléluia. Amen. Mais bakomi te na révélation kombo na bango ezali écrit dans le livre de vie. Moto oyo azali kati na livre wana na kati na livre de vie soki akebi te bakoya koefase kombo na ye. Amen. Par exemple Judas ateyaki liloba na Nzambe. Judas azalaki parmi baoyo oyo bazalaki pembeni na Nzambe, asalelaki mpe Nzambe ntango Nzambe atindaki bango bokende koteya ye mpe azalaki wana babengaki bango d'abord 70 babete bokende koteya. Ntango bake koteya Bible elobi ete bazongaki bango basepelaki mpo na milimu ndenge ezalaki kokima mpe Nkolo ayebisaki bango alobi ete bosepela te mpo na milimu ebobengani milimu mabe me mpo na kombo na bino ekomami na likolo. Amen. Komami na lola bosepela parce que vos noms sont inscrits au ciel. Mais où? Dans les livres de vie. Tomoni ete même Judas wana ye nde aye kotrahir Nkolo. Kombo na yo ekoki kozala ekomami na livre de vie mais Nzambe akoki kolongola yango. Amen. Amen. Bafase yango. Et puis on dit que tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie, bango nyonso babwakamaki na moto. Mais soki kombo na yo ekomami na livre de vie de l'agneau, yo ozali kotambola na nzela oyo
makila na Yesu Christ ezali kobangela ngolu likolo na ngolu. Amen. Et la Bible dit si ce chemin-là, aucun élu ne se perdra. Et c'est un chemin de promesses. Dans Zélan, Nzamba le bête, je vais restaurer. Jésus Christ wakangami na likolo jusqu'à ce que Dieu va restaurer toutes choses. Zambé faut appeler ça isengo na bana na ye. Donc totangi na mukanda na Isaïe. Isaïe 51 à verset 3. En effet, Wana nazali koloba ete l'Éternel construit Sion, Isaïe 51 à verset 3. Ainsi l'Éternel a quitté de Sion. Wana nkolo azali na mawa na Siona Il a quitté de toutes ses ruines. mpe azali na mawa na biloko na ye nyonso ekwei. Il rendra son destin semblable à un Éden. Mpe ye akotelemisa susu Sion ekokoma lokola mboka kitoko. Amen. Abete Sion oyo ebukani Nzambe alobi nakotombola yango lisusu ekokoma lokola Eden. Po babengi Eden tala ndenge Nzambe asalaki ye nde abongisaki jardin. Azwi banzete ya ndenge na ndenge. Mpe Bible elobi ete azwi moto atie ye kati wana po ete moto ase réjouir. Abete Sion oyo bomoni oyo te ndenge ekomi lelo okotaka na bainternet okomona kutu lobi na otala paster moko akobeta bato bacoup de tête en l'air ndenge edingo asalaka kobeta bato badouble patte. Mpe omoni ete tout ce qui était dans le monde ekoti na église mawa. Mais la vie et l'église primitive est à l'issue. Le Seigneur a fait la promesse à l'obété. Ah ouais, ouais, Sion, à table moi je vais vous restaurer. N'a que encore comme dans Éden. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Babelo ezali à Kukaukaoyo, n'a comme ça mabele kitoko. Avec la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Zamba akozongisa susu esengo. Alléluia. Akozongisa susu esengo. Esengo na nkolo ekozonga lisusu katikati na bino. Avec les actions de grâce et les chants des cantiques, mon peuple soit attentif, ma nation prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. Et j'établirai moi là pour être la lumière du peuple. Alléluia. Abete akozongisa encore esengo. Akopesa lisu liloba na ye. Pone ete nazongisa su kimia nazongisa esengo. Nzambe ndenge tomoni tazalaka na ntango nyonso tu ntan na ye ezali. Bato lelo baza kokanisa ata soki ozwi na mokanda ya Somme 97 na verset 4. Tokomoni ete awa David azalaki kokanisa mpe ntango moko azokanisa me makambo oyo ya Nzambe oyo tozalaki kosala tozalaki koyoka me ekosalama lisumu ndenge nini. Somme 97 na verset 4. Ces éclairs illuminent le monde. Wana pole na ye ezali lisusu kopela na mokili. La terre le voit et tremble. Mpe mokili ezali komona yango mpe bazali kobika. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Mpe montagne ezali koningana lokola liboso na nkolo. Devant le Seigneur de toute la terre. Wana liboso na nkolo na mokonzi nyonso. Le ciel publie sa justice. Wana lolo ezali kopiblie sembo nango jusque la fin. Mais soki otangi na ebandeli okomona awa azali kopense. Amen. Amen. Azali kokanisa encore makambo oyo Nzambe minene asalaki. Nzambe asalaki makambo minene na Ezekiel alobi na mokanda na Isaïe alobi ete nakosala yango encore. Je vais vous réjouir. Nakopesa bino susu esengo wana. Église ekozalaka na condition boye te. Église ya ebandeli ezalaki boye te. C'est-à-dire qu'il faut moto reconnaître que makambo ebele ezangi na lingomba. Amen. Ba ministère, il faut ezonga. Nzambe il faut étendre encore liboko na ye. Il doit agir. Et Bible revete tango ya nation ekomi pembeni. Ebandaki batindi Paul pona akokoke na mabota toko akozala une lumière. Nzambe asuki wana te atindeli biso basakoli et puis depuis le 11 juin 1933
Nzambe asalaki grâce po aliloba na Nzambe eyaka toujours na prophète. Amen. Olingo olinga te. Frère Branham, c'est un véritable prophète. On Nzambe apesaki liloba. Et le 11 juin 1958, bakutani na Frère Frank. Abi Frère Frank, lokwa tokutani no boyo kozwa liloba oyo okomema yango na Allemagne. Puis Frère Frank, comme en Allemagne, Nzambe alobisi eke liloba oyo kotambusa yango mokili mobimba. Une Bible révélée. Tu peux croire seulement ce que l'Esprit dit à l'Église. Nzambe aloba. Aloba ete akoloba wapi katikati boyoko oyo Nzambe aza koloba kati na lingomba. Biso tozoya wate pour na tokoka côté ya ba pensée na biso. Non, si Dieu nous parle, nous on vient vous parler. Amen. 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 Et Nzambe asalaki la promesse na Amos 8:11 que tango ya nzale koya. Tokomi mena na tango na nzale. O bato baza koluka liloba na Nzambe. Puis les gens sont errants. C'est la parole. Mais pour na yo oyeba liloba, ton nom doit être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Son Nzambe bengi yo maintenant. Frère François, oyo pa yoza na muto akanga yo te okobima. Amen. Parce que c'est prédestiné. La Bible dit leur nom est inscrit dans le sang na makila na Yesu Christ. Mutu nde na akomi yango te. Nzambe ye mo mutu akomi yango. Et le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi. Mutu mo ko pas na ngai te si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Fo Nzambe a asimba mutema na ye moko. Afungono mayele. Opoza lozotanga ta ba brochure, lozotanga ceci cela, lozotanga boye na boye. Non. So Nzambe afungoli yo esprit te. Okoyeba ile bana Nzambe. C'est la route de Maïs, la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il faut tous aller pour remercier Nzambe pour la Bible. Tous allons remercier Nzambe pour la Mosakoli. Tous allons remercier Nzambe pour la Thomas. Mais tout remercier pour la Molimo Moussan. C'est le Saint-Esprit qui agit tout. Il faut Molimo Moussan tout à conduire dans toute la vérité. Vous en avez même pensé que le prophète, ou on a même pensé que l'homme de Dieu. Tout c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pour Yobotama, donc, dans Zela ou Etozali, le monde est chemin où il y a une promesse, et ça a beaucoup de copé, pour bien le livre de vie de l'agneau. Mais dans le livre de vie, au côté, il y a un agneau. Mais ce qu'on peut faire, c'est que Nzamba longoli kombo na yo. Bango bakozala juger na trône blanc. Amen. C'est-à-dire mukolo yo ko kuma na suka pona sokota na éternité. Ba livre ne ko fungwama. Nzambe banda kotanga kombo na moto. Tu ba moni kombo noté na livre de vie, c'est-à-dire que tu es voué à la disparition. Bako banda ko luka. Mais dans le livre de vie de l'agneau, d'abord ozana ba promesse. Amen. Oh ba kombo na ba dans le livre de vie de l'agneau. Oh il y a Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament. Même Joseph a dit que c'est la Koya na Jésus-Christ. Quand on a fait en Égypte, on a fait en Égypte. Il quoi n'a pas botika yango te. Et pas il faut qu'on même n'amboka ne la ka bombe ma mikwa na ngai parce que notre Dieu va nous visiter. Amen. Parce que j'ai l'espérance que ba lycée ko ezali. Si vous avez dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit Abraham n'a pas cité. Une cité céleste dont le fondement solide, c'était Dieu lui-même. Vous avez pèlerin sur la terre. Il y a un monde qui pèlerin sur cette terre. Vous avez pèlerin sur la terre. Tout ça, tu as dit que les suscités sont non. Et tu as dit que comme un bololo. Déjà, vous êtes bandit. Lui, Abraham, cherchait une cité céleste. Et la Bible dit ils ont salué ça de loin, dans les promesses. Mais pas quitté. Puisque dans le Nouveau Testament, pour le moment, nous attendons le retour de Christ. Et Jésus-Christ a saillé. Biso siko tozo la boye na Yesu Christ na mapata pona tokende. Amen. Et puis la Bible dit tous ceux qui auront aimé son avènement. Ba ignos. Ba le moyen très bien.
tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire qu'il faut que l'Inga, avènement Wezanini, retour à Jésus-Christ. Ouais, il faut que l'Inga soit nzoto, ayeko na nzoto, abenga mikombo ya Yahshua, Yahweh, notre Sauveur. Yahweh, notre Sauveur. Le Yahweh de l'Ancien Testament est venu nous sauver. Dans Isaïe 35, avec je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Et il a accompli. Mais maintenant, nous attendons son retour. Je vais vous préparer une place. Et puis, Nakoya Kozwabino a fait que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et puis, c'est ça notre espérance. Et puis, le but, il faut aimer tous ceux qui ont aimé son avènement. Kolinga Koyanaye, Nanzela Wan. Et leurs noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Mutakoui Kolongola Yangote. Et au temps marqué, le Seigneur va appeler Baoyoyaye. Il y aura une seule assemblée, amen. Il y aura une seule bergerie. Amen. Tous les ministères, nous serons ensemble. Amen. Mais pour le moment, le Seigneur dit prêche la parole. Amen. Amen. Teya Liloba. Oui, Liloba, par exemple, Teya. Ma camouflage dans la Bible était sur l'enseignement, par exemple, sur les 7 tonnerres. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible ne croit pas à ça. Amen. Paul Alobaki était tout celui qui va prêcher un autre Jésus qui soit en Athènes. Amen. Nous avons un seul évangile. Vous allez côté à Jésus-Christ. C'est lui le souverain sacrificateur. Yenda yaki na zoto, yenda kufela kio, yenda kufela kingai. Na ikine te toko kakozwa bomo ina seko la vie éternelle. Pour ça Nzambe ezali te azala na bana basi, bana mibali oyo bazali na bomo ina seko. Amen. 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 Nabanzi to lobi pe moi mingi. Vous les dérangez, de gauche à droite, c'est ça. Même au Sakwala Lobaki était. Quand vous commencez à prêcher la parole, l'ennemi vient. Amen. Il vient toujours pour déranger. Au moins, on boit bandiko ganga, au moins, on boye, au moins, on bana bandiko chamakele. Et tant que vous sabbatique. Amen. C'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.